Papa ozomona oyo eza combien? Maman ozomona awa nini eza? Azomona eza 1000 francs. Na tie nini ya? 1000 francs. Nakangi. Restez disponible à Paris à tout moment qui a grandement besoin de vous. Timbra Canarada, Timbra Canarada. Esprit tous monstres. Que gramete matra kabala balanich. Hindou Sankar, Kabessa Chantal, le 4 étoiles 1982. À le cimetière de Kimbachi, le numéro 003/324. C'est l'esprit qui a parcouru 3005 km par seconde. Si tu peux docteur Jules Oscar, Madame Jacqueline, surtout de Paris 12, CMC Lacanche, Venette Chibido, Venette Chibido, Venette Chibido. Tu sais combien? 1000 francs. Eh? Non, mais on bon monnaie. Oui, combien? Tu sais 1000 francs, mais comme $100. Tala na otam so ebo tala $. Ba oya mabe balia ka ngote. Soko lingi ba changer caméra ko kata te mutu ake changer ba yena reto bo moni yango. Yo mo po liango mona ke mbo ngo pe isa mabete na kabelo po liango. Bino bon monnaie. Ezaki 1000 francs comme $100. So mettre mbongo be uta we. Bon bambongo eza ba spectacle tout ça là ka. Na kotinda esprit na ngandenge na tindi docteur Jules Oscar, Madame Jacqueline wana tout ça de parole Madame Jacqueline. La tindi bango bako ke na même na banque, bako ke na ba boutique moko za pour yango to li. Bongo $100 to tindi ba changer. Ah OK. Merci beaucoup. Moni, c'est mangeable hein? Donc bon en haut. Ils ont bon à l'occupé, ils ont bon à bien. Bah changer en haut, ils ont bon à bien. Il y a cook. OK. Bon respecter ka ba principe. Et puis maintenant maman ba teka ka faut ba respecter ka ba principe sur que sur que net bo auto teka. Mbongo mutateka la chaka ngona atanga ngona na mbeto to batanga ngona saki. Et là, on coach la montre na fenêtre. Maman zula ngam ba coach na mbelo ko na fenêtre même mbongo ba coach na ngona fenêtre ba bimisa ngona fenêtre te. Deuxième j'ai ba principe na coutume. Eza ba conseil ba pesa. Ndenge vivre yo to teka na mbongo no mbongo bwaki na beto zo no mbongo conseil ndenge za na sac compter na sac. Mbongo même osomba mbongo wonji ba bochaka na mesa te o mama na tikelo mbongo na mesa to balela. Maboko na ba sokate na kopo muto alela. Za na ngandoki na za pona ko sala pe église na ko sala miracle. Mais na boyi na sala makambo na komba nzambe na sala makambo na bimi fait identité na zanga magicien mais bango so bazo sala na sima bible un pasteur comme na lala na mwasi na butu mwasi za kutu na barege na ba nini ba mati pe lobi na shela bando te ya bati mungu za na saint esprit bazo te ya batu saint esprit za na sensité bokamo yo bando ba excusez ba nganga ba changer méthode poto mo la ba kara ba mystique ba pala ba mystique mais est-ce que ya non ndeni bokomi bon ce que banganga to banganga kala ki teint moi rouge place mo bien te mettre comment on va changer kasi science évolue parce que banganga ngo bazo sala manga bazo finga biso nganga yazo peso kisa muhimu ngazana nini nonga mo fela ça exemple puis pour témoigner ko senga bodinga mona zalaka nango on azana leka mbongo na hote na usomba mutu kana nga na kotomba pale na nga na uzana propre il me bandio la kala 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 il me bandio OK, bonjour, je dis bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend, il y a Herbolanda, émission Nabino, il y a Lolo Swami TV. Devant vous, c'est votre ami, votre sœur Ndeko Yaya Leki Francisca Ilenge. Francisca Ilenge, quand on est bleu au Lingaka, quand on a Rolande là, tout ça toujours wana, pour nous passer la bino toujours mamneux au Lingaka. Émission Nabino, il y a Lolo Swami TV. Et il y a bien battu tout. Ah, tout pour nous rater, ah. Émission la biso photo ya mbaka suki ba pasteur to ba mission non absolument ya mabatu nyoso mutu nyoso on a besoin ça l'émission na on a problème té au bengi biso kaka na numéro na biso o ezala wana na banza ya écran et puis na ko pesa pe kaka mbamo directement na 085 85 13 813 donc plus 243 85 85 13 813. Donc nous on a besoin de ça l'émission donc et toi pour l'émission nous on a besoin de ça là au koleka l'émission ya Lolo Swami TV Lelo Francisca Ilenge ayambe bino maître spirituel na bino maître spirituel
ye moko luka se présenter a expliquer biso et là on y a eli biso ya sika oh non to yebité non to monate ye moko pesi la biso maître spirituel bonjour. Ouais, ça va maman. Bandeko bazana ba ndaku na ba téléphone na maboko bazo landa osiko babi maître spirituel. Babi ba te maître spirituel comme nani bani ba na kombo. Ouais, comme on a un maître simpliste of Pentacle. Ba oba yebinga na mtamso ba oba yebinga tenga yo maître simpliste. Ya Mkongo Muyombe ngai. OK, merci. Tu as mis maître simpliste, ça maître spirituel. Ye bon maître spirituel basé Billy. Tu auras maître spirituel. Ce qu'on dit yo maître spirituel, vous êtes trop basé sur quoi? Bon, na banda na ci base na banda carré na banda na ba ko na banda praticien tradition ya Bukoko. OK. To biso famille biso za basali saka banzete. Père na biso akufa, azu pouvoir tikelinga na iba mingi nzete. Et yako arriver to traiter ba malade mususu, vous traiter mutu physiquement ou sa spiritualité. OK. Yango tendre biso to yekla spiritualité, to malade mususu sa spiritualité. Yango te senga to yekla spiritualité dans côté banzete na yebi côté spiritualité pe na yebi. OK, ndeti côté banzete to yebi côté spiritualité pe yebi. Ce qu'on par rapport ndeti banzete, o to tami maladi. Malade yo tanga mi PC Mbasu, Tibert, hémorroïde. Oh babwa kilo maladie au moins si amona ka ba règle te moi ça bota raté donc malade on tout traiter on sona moni na sali constat isa spiritualité to ke na on se met sur maman za ngo ya to soma ba kiste faut ba traiter ngo spiritualité pour malade msuza ko bwa kile za naturalité babwa kilo ko bilo na nzoto to song sape mutu wana to kale ba ka ba bilo msuza ko bwa ka masuto ya on to la spiritualité pour y arriver na traiter maman mo Mbasu o chekisi na butu boye alali ba santi puko alia ba kisi wana ya yepsinga nanga alala kina moni ba puko ba alia ba kisi tena santé eza jaki ndoki puko fa alia kisi ona tie yango etana to yoko la spiritualité parce que par rapport que non yo moko traiter ba nzete yo moko susu ozo ye parce que yo bande ozo mta magie oza o traiter ka batu donc to nga to comprendre pena pour batu ba landa ko ba ye ba ye moko abiko ko tika papa famille za famille to za batu mo to traiter ja banzete presque za don famille parce que ma elo déjà what's que za don famille parce que yo sko okimi mo mukie malgré tout traiter banzete mo okimi mo mukie o sa na ki magie dans la kati bongo kindoki ya biso ba noir na mundele za kandenge moko magie na Bukoko za kandenge moko po ba msusu biso monda chim na ba Kongo azwa ndika bwa ko bombe mundele pasala bombe na beta ngo donc za kaka eloko moko me ba tradition ngo ndenge bele comme si na ko benga ngana za ndoki mais kindoki nanga za kolia batute muyiba za ndoki na sali mabe na bimindoki so ngam neti bongo na za ndoki mais kindoki nanga za ko défendre contre mabe muta sali mabe ngana yeba futi mbo na sali musala donc meza ngo eloko mo meta ba tradition nango donc yo la basé plus que mutu mo so aboke malade mo yo ye na physiquement et puis spiritualité donc ça que eloko mo mais physiquement spiritualité faut ça pour malade muso ke traitango yo moko na noki uzana mutakala retour na nezongile na yo bimisi ba esprit monko bona nzoto mo siko soza protéger te iko zongela carrément na sens wana mais ça on ka eloko moko ce qu'on mettre par rapport yo obi oza muyombi mais to mo la bino on dirait bino mingi bolinga ba muka ya ba ko traiter mama ba magie boza mingi ka na spécialité wana mingi ba kota ba presque ba yombe tout bongo ba commerce baza ba yombe to za ba kumuta mutu za domaine na ba musu baza makamba forcer abota mana ngote mais biso ko to bota mo za na ngodon donc ko gangela ko tute o nini mais ba commerce bazali ba yombe ba patron musu baza na ba yombe sala ni magie te mazane ka patron kata ka bilanga na zaka ba magicien te presque yo mona ka ba yombe biso mona ka mika ba matadi o biso magie nde zaka koto mama ba mengu mama dans mama to ka bi mo mingi nango ce qu'on to comprendre ba to yeba ce qu'on so ba twala beso oza soigner faut ka mi ba koto ba matadi kuna po bilon de non biso to za out to installer out ko benga ngai ba musu bazali banda ba benga je to street ka bango ndeni même na musika ba opi baza ba benga ngana pesi adresse na pouvoir to kutani. OK. Ce qu'on spécialité le père makasi zani OK mutinda olando siko aza musika abiso na bina benga mettre traiter na problème oyo penza za pende tini. Nati pour le moment oyo vraiment nazo sala mingi na kineza magie. Ça vraiment magie. Ce qu'on magie o sala o sande tindeni. Ce qu'on magie de belete. Tout le monde va magie noire, magie blanche, ce qu'on magie les ndeni, ce qu'on doit comprendre penda que non mettre à l'équipe na télé alors le belasir boye vraiment c'est ça que non problème on a la zone on a le qui mettre simplistique alors c'est la likambona magie noire ou magie blanche on a tout le besoin encore eloko moko ezamaka magie noire ya biso ba moto mwini magie blanche maka yango ba tipembe mndele mais ça eloko moko ezamaka kindoki na biso ba africain to bosana ka to biso moko tozana ana kindoki coutume na ka to no pelisa mabanga bona epeli moto donc tozo bosana de coutume donc ngana zo sala magie noire o ya biso ya ba stress ya ba koko na biso yango nazo sala
donc biloko soki nazosala bimisa ngo na modo naza ndoki mbongo nasaka eloko na mona naza te bandoki na butu aza prêtre avion na butu bamituka na modo ozana eloko oui même c'est même ndoki benganga kaka même nganga ok siko expliquer ka bandeko baza spécialité malade au prendre yo traiter ezani ouais ba malade mais ebele ba sida ki ndoki ezali ba poison ki ndoki ezali kobwakela ba AVC ba PC ba hémorroïde ou sexe faiblesse sexuelle moi c'est au conservateur donc on te retraite donc ba malade ezebele musu na bosa ni kotanga o mutu akobenga nga kotuna nga poseka o nga na yebi na biso na yebi na osala o na bité na biso a o na yebité mais maître bino pe bokomi belé tout comme sur côté internet mais mettre tout côté tout mettre so comme dans ba charlatan ba se belé au moins mutu mususu ba robenga boye batindeli mbongo musale zati arosé la téléphone le karaté bo sala bon point bon biso makambo to bandango lelo to biso to maîtriser makambo ngana maîtriser makambo banda 2000 anti lelo naza vie au mona yoka nga jana basango mabe même au sango nga pendant internet mettre wana simple c'est internet na yebani c'est que mutu nga yebina masala makambo na makambo to za original ezaka pirate pe ezalaka eloko original pirate ezanga original nango donc va mettre bazali ba faut mettre pe bazali donc va faut mettre comment koya bazwi spectacle ne pas nanga mettre kabila nga steke nga ta porte monnaie pe comme kuna comme mettre auleka na te pa sai spectacle tant mutu obengo style il faut yipsinga pe na kendaki ba style nga na memo pa mutu a style nga mais omona comme kosa mutu ngapi na kosala ezama be mais un jour beaucoup de gens ont comme il y a des gens qui ont mystère qui ont sandi pas belle pelle boma solo vine mais gris kaka boye pour la mystère ba ça là on va jeter ce que dit muta bongo eza que non aya azo makambe pa non so belle boma yeso ko sungeto article azuli boma pa nga tenda que asal ba mle et que celle que simta zuli boma article la bongo to yo traitant bongo so ba tiembongo eza copie na ngati ah donc yo nda beso ba tiembongo da malade nyonso yo ça bongo kaka ponga na sakfia ni batu na singa makila tenga na defana na mbongo so mu terrain na yo na sali musala ti batu bazana poto bazana musika mboka bazana posa musala premièrement osumona ka matériel ndenge zaka na hôpital osombi fiche osombi ordonnance na traité tango koyoka be ba pe bimiso facture na sens wana osombi fiche na osombi ordonnance na ngana biso ba kisino yango ekoki na tindele kuna na voie spirituelle so zobela ya romela so ti zobela malade mo spiritualité so ti makamoko ya spiritualité ozana lwa batindele voie spirituelle ko disparaître paraître kuna et puis ça longo au monde ici mais pour tindilinga yangati oui na sens wana ce qu'on mettre par rapport à tout le monde la pasteur peut ba comme belé la mboko ba pasteur mingi tout le monde est-ce que ba pasteur solo baza vraiment tout le monde ba pasteur ba mo sa ba mo bimbo sala ka bimisi ba bato ba bis na banzoto quand même travail na bino ya ki nganga to ki pasteur ezaki nganga eza ngo bango bayaka pa na biso bapesa bango ba maji anta bango na TV bango mufinga biso bokena na banganga te banganga bandoki me na kuza yaka na banganga skolo ne ko bimisa bango te ke ye penda ndaza bo sika asala pa ka makambo base bele na so to yeba bango ndesi ndeni neti nga ba client na nga na kotanga kombo te wana BBC be mama marché muto yepa na nga me base bele na kisasa ya faux de pasteur bazo liambongo na sima bible siko biso tozoli ya mbongo na sima bible te na bimisi identité na nga normal na za na nga ndoki na za pona kosala pe église na kosala miracle mais na boyi na sala makambo na kombo nzambe na sala makambo na bimi fait identité na zanga magicien mais bango so bazo sala na sima bible un pasteur comme na lala na mwasi na butu mwasi za kutu na barege na ba nini ba mati pe lobi na shela bando te ya bati mungo za na saint esprit bazo te ba tout saint esprit za na sensité l'église bazo mbouye ba tout donc frère église za ka yo moko concentré sala ta bukoko na ro tuzo bosa ndé pouvoir na biso christianisme ye ko panja ba biso bazo kumkanga umwana ndoki mwana za ndoki yo moni kindoki yango vérifier na ba passer na bazolo ba makamoko insolama donc likambazolo ba yebi na yete asalika spectacle bimisingo yo kotamba na ngolo na nzoto biso to kamwa o babimisa mutu na ngolo mutu abiso ngolo eza ba magique o biso to salaka o non na bimisimbo na bimisingolo est ngana zana ba mbongo na zana ba ngolo saka ba magie yesu kazo bimisa na église o na sima bible mais biso to o bengi nga mettre semaine biso fekte na zana nganga na zana ndoki na kosunga voir même que zo souffrir na zana ngo physiquement na zo pe na kabine na sunge mais pasteur ba sunga ba to ba ba mama nzamba ko sala pasteur ko fancha mama ko ta 5 à 10 ans na église la na église akomba na église mais pasteur ko ngolo la moya zo sumba baka ba ni bazoke na classe na baka zo tunga banda mais po ne ko zo ta mido to pesa mama banda ko mezo anda ko futa ma déjà la na église azo komba ipse ni maman si amaka nzamba ko sala nzamba ko sala musala nzambe mais nzamba sala à travers muto sala pe à travers pasteur qui a maman ndimina ngo zo souffrir
soit $2000 soit tanda ko zana débat nous ama maman ko veuve balala na l'église bazé belé parce que là les athées ba bengana ba ngwa kila ni église mais pasteur ko là mazo changer ba mituka azotonga bandako parce que poko soit $1000 de pesa maman ta afzo garantir 500 bandi comme c'est ça bénédiction ce qu'on mettre ne aux aboy ce que papa on va pasteur ba sala ngote ce que y tant que maître ce que bien ba sala ngote ba na ba sala na bino na sala ngo trop même no ba fena na kenda kana zana muna muzimbo na salim sala ngo simbi net fendi la ni chaque fena kena felina na kabeli bango ba loso mo ba tomate na sepis mo enveloppe na sali sadaka na ni na ke pesa ta na église to kabila nzamba kabila kae nzamba zaza na ngo nyonso c'est to kabila nzamba lo to kabila pasteur nzamba kabila ni en tout cas bien mon besoin ka ba pasteur bon changer moi ma comportement bon sungara ba to l'église na bino là j'oublie pas de dire bonjour à Christian Mandala, j'ai dit bonjour à Mouze Mouzour Chombo. Voilà, bandeko na mutema. Na bosente ko pesa mbote pas mettre Lixeba. Na bosente ko pesa mbote pas mettre Simplice. Parce que par rapport à tout le monde est-ce que tout le monde a une mission sur monde mettre comme ça les cas asimba bikeko, ba numéro za bikeko te. Et ça quand même important dans les cas de mission simba bikeko banzete tout ndeni. Quand bien on te le ba makambo, so yebemo bien to ko bansala mako ko masibato. Est-ce yo yebi ma métier na vosala manga fosa kana ekeko za kana bakani so na suna voyage na avion na kina poto mettre ba futu le biya osala na voyage na bike kwa ngote na okeka bo mayele za na mututi yango ba loba mise fa bika sala mutu na nga yango mbongo na nga do mayele za na mutu pa kutu boko memanga wese na sala musani na yebi ja na yebi benga esprit na bengi na webi sa poser nga ka obo na osum songa biloko bosomba bo esprit na tsala ngo ka wana za ngota musozo bangi sa mutu amuna ba ikeko amuna ba skelete deja mutu ko mobanga oh iya yeli makambo amuna makambo yeli réalité so yete po banga makambo wana donc pour les locaux tu n'as lati sur la banane banane mais son lati ngote nga lata kana na lati na nga chaussée na nga chemin les locaux na lati boy yo peut comme yo bandoki ba excusez ba nga ba changer méthode pour tout le monde le ba kara ba mystique ba pala ba mystique mais est-ce que ya non ndeni beaucoup mi bon ce que banga nga to banga kala ki teint moi rouge place mo bien te méthode comment on va changer kasi science évolue parce que banganga ngo bazo sala manga bazo finga kabiso nganga yazo peso kisa muhimu ngazana nini nonga mo fela par exemple puis pour témoigner ko senga bodinga mona zala kana ngo onazana leka mbongo na hote na osomba mutu kana nga na kotomba pale na nga na ozana propre na olata na bepo mutu nanu nazo sala po ça faire na nga zo boko la foyer na nga nazo tangisela nga banda donc fona na landa musana ofo nga mona pesa ngo valeur ta mutu benga mettre ko tokuta na okende boy na wala tape veste nanga soule nanga na kikuta na tamu ministre monga bensinga net bo makamba propagande bo ba député ko bensi ko na kebo député ko yambo bo kaka mo bebisi mpesi musano valeur te député mo ko kitena kaka bien parfait bien asandite mutu aseka sala ka makamba science évolue wana zaki sasa kala ba tebele ba tikana ba science wana kala ya ba azana ngar moko boy na kata zamba azopesa bodalati balongo no science évolue ndenge makamba zo évolue technologie évolue makamba zo évolue déjà bon to comme de changer des siècles mususu 100 ans qui m'ont ôté les cassiers comme surtout donc tous la kana makamba kala OK ce que mettre par rapport ya mambo ya nani ya mission na biso awa nani héritier wata mamne za les 25 jusque tant que mettre olobi ndeni pour la stade et simba te ah simba te pour simba est-ce qu'on y pas renverser stade to ezandeni ekuza kuto plus que wana James Bond wala James bo wala grand maître James wepe muta makambo wala biso tozali to chama boko wana kuleka kututa mususu wana ya fali on est aussi meilleur à tête. OK. Merci beaucoup. To yamba ki bon maître Simplice kande boyoka soza besoin makambo yemo ko expliquer o maladie o nini donc oyo luka maître moi mot de la fin pas ba Hollanda yo ou peut pas explication pour tout comme dans souka. Bon, monde de la fin zali ba o bazolanda nga bazotala ngai misiko nga maître Simplice na zande ko na bino te ozoka babenga nga ndoki na zando kite premièrement nanu na yekola musala nga na botama na ngona lukango te de o azana contact na musala azana posa sala musala ba pesa na confiance otali nga yo fandi no réfléchir ah mote metine na sala na yo bengi ngai to traverser le matériel na yo to sala na biso bien donc o bazana posa zo nga même na WhatsApp numéro za plus 243 89 62 84 875 plus 243 89 62 84 875 donc on a tous les promos lignes makamba porte-monnaie magique ezali nazana ngoko toi ah nakomeka ngo ah obligé so bat basa ba besoin ngo ba mona moi ça la moi bien donc naza awa ndeko na ngai Arnaud na sima caméra zona pena bien porte-monnaie magique na nga na sala na temple ozolanda na bimise ngo po okutinga na zanga na palin na tambo na ngo te
donc oyo azolinga asala makambo porte-monnaie ezali eza pe te eliaka bato eza tosigné contrat osali mosala ndenge ezalaka korespecte baprincipe na yebi so tosomba boye osombi na osili nango donc nde tondamona mutu apose baporte-monnaie fo banda koliaka na bato basilaka na science évolue porte-monnaie eza na deux choses mosusu ezali okolinga osala porte-monnaie pa nango yebisinga maître naza na mbongo tesalelanga porte-monnaie nga nasali na ndenge na nga natindeli yo soko bango ntango bakosenge conséquence wana nga na kozala te wana ozwi yango yo ofele mais bango ntango so bayesinga conseil pesanga mwana mais ntango yo otindi mbongo nga nasaleli mosala mbongo wana okota na ntambi nake esengelo te moto alingi na ye makila te tosofuta badroit nini po azala ne lese so basomisinga o somba de whisky somba meme taba nasombi taba na gorge neti mina aza na misima nini ezangi na gorge ni yango en même temps oza nganga yosi misima ezaka église te Skonze bata islam mingi nde boki na bakinganga to. Non, c'est quelqu'un to que nous sambela kuna na islam bateka biso science te ba peut-être vraiment verset biblique te ndenge ba chrétien pe na kenda emo pe l'église ba chrétien na kenanga madame nanga za chrétien na kitsambela na ngai. OK na pe l'église pour sambela. Na sami na bibi pe pasteur pa moina ite magam na zana ngo. Oh na kenda OK. Na kozo 1000 francs wana. 1000 francs. Ata 100 francs. C'est bon, attends, on a fait des 500 faisati. 100 faisati. Bon 1000 francs. Bon, maître. Père, un sac. Vous avez 1000 francs. 1000 francs. Sac. Donc, tu vas lingi bazo makambo, bobanga te makambo zali, bon respecter ka ba principe. Et puis maintenant ba maman ba teka ka fo ba respecter ka ba principe biso respecter. Neti bo uto teka, mbongo mutateka la chaka ngona atanga ngona na mbeto to batanga ngona sac. Eloko bakochela mutu na fenêtre te mama zulanga mbongo bakochela na eloko kulela na fenêtre même mbongo bakochela ngona fenêtre babimisa ngona fenêtre te déjà ba principe na coutume eza ba conseil ba pesa yo to teka na mbongo nomba mobwaki na beto zo bando mbongo conseil ndenge za na sac container sac mbongo même osomba mbongo wonji babwa chaka na mesa te mama na tikelo mbongo na mesa bato balela maboko na basuka tena na kopo mutu alela osiko na kopo mutu amela osiko po osopela mutu bo soit bassin mutu alela non baduka vraiment bochi somo ko eza uniquement ya maboko. Le chose au respect du principe, on ma caméra au fond. Même na yo mon anda ko continue qui s'engage au respect du principe. Donc on a comme moi conseil conseil la personne n'est besoin de respecter. Honnête, on est dans souci ya mokili. Merci beaucoup 1000 francs papa. Ma papa ozomona o eza combien maman ozomona awa nini za? Ozomona eza 1000 francs. Na tie nini ya? 1000 francs. Nakangi. Restez disponible à paraître à tout moment qui a grandement besoin de vous. Timbra Kanarada. Esprit tous monstres. Que gramete matra kabala balanich. Indou Sankar, Kabesa Chantal, les 4 étoiles 1982. À le cimetière de Kimbachi, le numéro 003 324. C'est l'esprit qui a parcouru 3005 km par seconde. Si tu peux docteur Jules Scar, Madame Jacqueline, surtout de Paris 12, c'est la canche. Venez te Chibido. Tu sais combien? 1000 francs. Eh? Bien, on a beau monnaie. Oui, combien? Tu sais 1000 francs, mais comme $100. Tala na otam so ebo tala $. Ba ya mabe ba liaka ngote. Soko lingi ba changer caméra ko kata te mutu ake changer ba yena retu bo moni yango. Yo mo po li yango mona ke mbongo ngo pe isa mabe te na kabelo po li yango. Bien bo monnaie. Ezaki 1000 francs comme $100. So mettre mbongo be utawe. Bon bambongo eza ba spectacle tout ça là ka na kotinda esprit na ndenge na tindi docteur Jules Scar madame Jacqueline wana tout ça de parole madame Jacqueline na tindi bango bakoke na même na banque bakoke na ba boutique moko za pour yango to linga ba spectacle so ya mbongo te yango zo yebisa bino mutu ateka ka faza kana ba principe même ozoteka iloko zoteka kozo moi ba pilipili ya Congo otina kati mwatonga ozola na sac ya mbongo po neti biso boso za mutaka na yibi mbongo tamso na bino boutique ba voisin siko tembo isenga mettre bimisa mona tala boutique on eza ngo pauvre na limbi sembongo na tala zani mutaka la yango to linga ba sian ba mbongo moko boye ya ba ebele na okeyiba na banque soit na bimisi na banque na biso spiritualité na sens wana donc jamais na ko linga landa ke na ke yiba mbongo moko na comex moko boya zane faible zane ne loko te dans tout ça là on est bon na mimi jali so mais na ça ne pour un spectacle makamto le beto na TV to na radio te mais biso loko tengo ba cimetière o tina cimetière te boye mettre te cimetière ki mbatike zali mais symptombo na ngeza na sala ya musala kodi na ngeza wana donc na somba be mat libulu na cha tombo ba esprit na ngaba zawana na bela ka bango
baye aba répondre nga donc neti docteur jusqu'à donc osomba ezala ezate ke bakunda mutu yo te nga déjà na sala ba kutia ba esprit nga place na ngina sala ba sermon na butu na kokota wana skombongo o skondeza bo yo mo bi no fande bo place oziango na yi place na ziango mais pour ils manger beza ya mabete oziango na banque ndo lobito ka ba biloko mo ba kin marché mo ba te wala c'est au secret na tamusu ya yo tamusu na palin tamusu ya kanga na nawe mo na la ngwa deke tamusu ya ngwana to kotala ka na kozongza na suka bande ko blo mo ba spectacle ya TV za radio te open day eza TV za radio ki 1000 francs et comme $100 yo muto te kaka conseil gratuit yango yeba obomba mbongo cha pilipili soki cha tonga soko okokate obengi ba maître baza ba yebini ba kosela wana protection commerce na mata obenda anti clientèle okanga ba miyibi neti bo ba miyibi to se bele nzela to kosala piaka a minute mutu mo le la $100 na de yawa omono tangi mbongo na teki ebele omono te rifaka oteki ebele na buto sala compte mbongo emona te mona dépenser te mbongo ekendaka wa donc ba maître bazo benda mbongo skonde ti mbongo no ndeza boy soto changer ngo ça ben convenient te bat ba lien ngo créer mon problème non mbongo yebi mina propre fort na ngai na sengi bino ni condition na sengi ni bougie donc c'est conséquence na mona zwango nga mona sali makam nango bino bozaka na changer na ka changer wa kozwa ya bino makam te ba yele mbongo a changer na 16 ans likam makam so makam ezwa ngai nde ko makam donc ndenge biso to protéger ba client to client so sala musala so conséquence na tamina lo bozwa ko to ngai mes clients donc na ko défendre na client na ngapona garder relation na ye OK. Papa mon cousin a changé biso kata $20 bazon sa $80 wana pour moi ta 20 ba mona na changer ba mola ke mo ba liaka bon olia mina ngo kasiko pe chala ta $20 ta 40 ba mola ke za pena mbonga solo couper OK na miti o ba changer biso mbongo poto computer ba ke mbongo wana za mbongo mo za bien j'oublie pas de dire encore bonjour à mon jeune frère Cédric Zoala. Voilà, ndeko ya vie na ngata mbola na vie na ngai Cheribet Tanzambi. Na bossa ntoko pesa mbote pa ya Drigo Tanzambi. Tobi ke tola ma to perdre ndo na biso Arnaud Tanzambi paix à son âme. Et puis j'oublie pas de dire encore bonjour à Pasteur Blanchard Luamba. Et puis na bossa sanité ko pesa mbote pa ya petite sœur nanga Alpha Ilenge doti moko Chiko Ilenge na bosente ko pesa mbote na salle de fête Lilo Hotel na Lemba. Dans hôtel il y a propre, il y a bien. Chose a besoin là la place a bien, on se reposer dans journée les combien il y a ka na Lilo na super. Na Lilo na super na hôtel les ana donc eloko mo ya propre mais ta Lemba msenza raté. Bilo nyoso kune zaka ya bien sika sika. Mbongo ngo $100 to tinde ba changer. Ah OK. Merci beaucoup. Bon, c'est mangeable, hein? Donc, bon, en gros. Ils ont bon à l'eau, peut-être ils ont bon à bien. Bah, changer en gros, ils ont bon à bien. Il y a un coca. OK, merci maître. 10 fois Pentacle, maître Simplice. En Cambodia. Dans la 10 fois, combien 10 fois? On va dire 10 fois. Quoi de monia? 10 fois. 10 fois Pentacle. Makambozali, ouais, lingazo Makambozali, donc na pesi numéro ya ngwa plus 43 89 62 84 875. O azana posa musala ba o baza awa. Temple zali na mbecheke zali wana tanto les ana royana to travail o lingi pe baza musika ba bengi na téléphone mais on azana WhatsApp on a pesi bino izanga moko privé ko benganga tous les difficultés ozana ngoko zitete ozuli numéro au concentre sambe tanzambe no nzambe place nazo kende ezana kende to na kende to sengi nzambe so mon esprit ndo yeto travailler na so baba ndoko tinde so mutasembe so nzambe so ma mo nzamba kota bon makamona nsala nzambe na bible nyonso za magie eza ko bonga na bible zali siko biso to kuti magie nzambe mutasala nguti aye bien ngoyo poso aye bien on fa buma sata matika sataza baza kutu basola ba ange de la mort bazali ange ko afana pemina nzambe akiti bo azwi molimo no alongola machi ngato bozolela ndengi nasa oyoka ma nzambe tine bomelanga mutu wana me bafana pemina nzambe ange de la mort ayeka longola nga ame mutu azwi amino alongola so akoyokele mino ma te bozobambama déjà musala na yema fanda na nzambe donc apeza musala na ngamena zalaka na nzambe ponga mo pe nzambe de biso so bana nzambe yo za mona nzambe o to za bana nzambe te bonga mona na ipo ka mona nzambe c'est quoi so est-ce que un jour poko ba be bon savana tika na musala na bonga na mutema musala na tika sikona bonga na mutema na sansi na sala kama be kayo bezo ndoki biso mo so biso ko ma to ka mutema za ndoki
kuna moto ndoki sana kwa kombo bongo yoso za ndoki tamso kindoki neza kisongi songi ko pancha mabala batu linga mibala mibali yo bazaba marié foyer panza kindoki no mona zaka kombo mais so babinga ndoki ko silika tamso ndo babule ndoki ko lia batu no mundele pa za ndoki ndela zo sala avion zo sala internet zo so la Facebook ça kindoki je kindoki asale loko na butu abimiso na moya china magaza teka zimbongo ne yango biso kindoki to sala mais bino bo sala ngote pour biso to ko adopter loko na teke no mundele o sala téléphone bino sko olika ba kindoki kaka ba kazi saka komo bango dona bango yango na ko sala biso ko kindoki na biso na Afrique za nini na butu aliaka bato ti o sala avion na butu ba sala ngo ndeko ba pouvoir ndene na avion oli ba masuwa seke ba sala ngo na butu so ba yelo leti moi za kindoki po tant que yo sa de moto ya likolo moi ça ndoki ba yeno c'est longo o sam sala na longo nango na longo te pourquoi na kati banzela na ba yeve moko luke bona butu bazuyete ah bon na ba ko sala bakali ba file kindoki zalika na bitabe o balongola basinga na ko sala mafila bandoki to yebi yango ngaza mwana munaza villageois muke muyome naza mukongo donc na yebi donc batu bali plus ka mwana ngaza ndoki ne pas pasteur ah rien biso to sala mafila donc bino ko sala ngona ya bien penda o mona ko bimate ba yebi mala butu bakanga mina file na ntongo pe bukangi muto ya ko zwa file ona mona bakanga donc ça ngi mona ba muta bimisa mona to yebi bokuti wana kanga mina butu na ntongo bomone wana donc c'est makambo za bon on va mettre simplice moi on ndoki ya ne o luka mutabisa moi no akanga mala filer makambo ça OK to ya bon mettre simplice bi mo ni ba spectacle te faisait radio te abimisa biso ba mbongo to changer mo ba lira donc bio ba to ba mbongo na bilo ya belé wala bo luka ko sécuriser ba mbongo na bilo bo tsala na ka bote po so tika ba mettre ba benda ngo donc makambo ezali toute cette émission vous avez bien abandako n'oubliez pas de s'abonner vous s'abonner vraiment massivement l'émission ya Lolo Swami TV vous s'abonner et belé dans le basuka bon le balanga suka ezali ba bazolandanga ba joueur ba artiste ba comédien to travailler rapé makambo wana donc bazolanda tous les difficultés azanango ngako mulanga maître simplice donc nganga ko loba mingi te totika ndi musale lobela biso poto to lobi ngana yebi ba confirmer maître sala musale simbe confirmer na ono loba te publicité ngana yebi nga danser na l'équipe bango bo découvrir ka boyeba makambo bozoluka ba o balinga ba kotango ya vrai ya faux pezali. OK, merci beaucoup, ciao, que Dieu vous bénisse.